mbe pasi mingi pe mawa po na ntango ya kala ezalaka esika moto akufi eza esika mawa mais lelo ekoma soki moto akufi ekomi feti mbongo bapesi mpenza eza ya mowei mowei atiki bana na lopango te na ndimi mpe te ke mbongo wana gouvernement epesi nyonso to esilaka mpo bakunda ye te seke mwa mosusu mpe koki kotikala na babibwa na bakinkole na baplaza bakozwa mpe ata 20 sur 20 bana mpe batikali na souvenir ya mosala papa biso asalaki o monument nango seke so ekomi mpe kaka na maboko ya ye musicien wana ekomi amemango mpenza bosolo na famille ya mowei papa na biso Chaka Congo abundela ye baartiste nyonso abundeli ba musicien abundeli bata théâtre monde wana ya ba musicien soki peut-être mbongo ebimi ekomi epa na bango bazala na esprit wana esengaka balongola mo eloko ya moke mosusu bakobeta bandule mosusu bakosala boye mwa transport mwa nini mais peut-être soki kolongola eza il faut balongola na ndenge moko boye te ya kimotema mabe bazwa yango lokola ke non cope ya monzota mowei te mpo aza artiste bango mpe bakoki kosala contribution mpe mpo na liwasa ya Chaka Congo bango baartiste bamusicien wana minene toyebi eza obligatoire te ke ifo bakata kaka mbongo oyo bapesi mowei problème na biso eza yango wana mpo susi eza nini bana wana bakokosomba ata mwa eloko na bango ata na nsela awa batongi mpe ata mwa ndako etikali lokola monument père na biso malgré tout ntango azali vivant atikaki eloko te mais nakufa na ye tala gouvernement esungai biso boye totikali mpe na monument oyo boketu soki asengi bolimbisi te na babela nkongo oyo tozotalisa bana nzambe bosolo boyebi verité mpo te bakataka oyo ezali elembo ya mboka te oyo tozotalisaka bana nzambe oyo ezali bosolo boyebi verité mpe boketu makambo nyonso to bandeki komemela yango lokola théâtre mais lokola okati oyo ezali drapeau ya Congo il faut asenga oyo ezali bana molimo mpe asenga oyo ezali mboka na ye sika bakunda motolo na ye asenga bolimbisi amemi tiamba te amemi likasu te alongoli basapatu te mais akoti na mokili ya bawei seka asali eloko te kuna kuta kozala na ngambo ya bawei eke totalisa bato oyo eza boso boyebi verité boketu partout esika nyonso toolanda oyo eza mama kitambala lobi sengola meso mwene soki asengi pardon te kaka nga moto ya liboso mingi oyo loko ezalaka bamasasi bobi na bato ne mibale bazala pembeni boyoka sango matondo ingeta bankulu bambasi babisimika ntoto ya masa ya mopepe boketu soko mikitisi to osengi pardon te nalobi suka na yo ekozala mabe wala tata mokeli na nyonso apesanga pouvoir ya kobalisa bamungu ekomi bagrenade ya balisa masango ekomi bauzi lokola mwana semi toza na bakisi oyo ezali ke soki topesi oyo ya kosukola na bakisi mosusu ya kotumba wana eza bakisi kimpeve etalisa na biloko na biso bokoko tosalelaka topesi oyo babiloko ya kotumba topesi oyo babiloko ya kosukola okomona ke bamari de nuit wana soki baye bandokoka soki kopusana pembeni te bakomotalo na mosika bazoregrete baba ta mobali na ngai wana nakokoka soki okoma pembeni na ye te babiloko wana toza nango oyo eza ya bamari de nuit kapo baservice nango so obandi yango ifo kanti na sika osombi kanti na sika otie mai mwa katikati ozwi mai na biso oningisi otie ndambo okotia ata mwa 1/5 ozwi otie na mai wana obandi kosukola ntango osukola okobebisa nyonso ya mabeke mosika ya malamu elata nzoto chukululu yango eza ata olotaka te soki obandi kosukola yango ezongisaka bareve po mutu soki ozolota te eza ja kufa po ndoto ezalaka message na bomo ya mwana nzambe soki ezake okomi oloti ozokanga lisusu ndoto te eza deja kufa alors à partir ya chukululu oyo ezongisaka mpe bachance ya mutu ya kibomwana donc ezongisa kibomu yo ozokomi kolota et puis même bamakambo so ekangamaki efungwami ntango kobenga tokoexplike yo bamisusu oyo eza ya kobombama oyo eza force à purge ndenge ekozala ke mutu mokongo ekatani yo bien osentir okomi osentir nis moto toza na bapirge toza nango deux sortes mokusa mosusu omona na nis pembeni yana esali lokola mwa bapota mwa bambuma toza nango mosusu bashofa yango ekoma ezala tiede toza na deux cure moko ozwa yango ya normal kisi eza na malili mais kire mosusu ezalaka okopirge yango tiede awa tozali na kisi ya hémoroïde ka ndenge oyebi hémoroïde so sentir ke hémoroïde ederangeaka yo mochopo wana oyo nini abimaka libanda même interne bakisi nango akomela ezali toza na bapirge nango toza mpe na bakisi ne ya kobaka tozali na kisi ya awa tozali na miome awa tokei kota bamama
ba maman bazana ba complication ko bota o bazana ba miom ba purge ne ezali ya makasi na ya komela au moins pena ke o senti pena ke o sali opération mais opération ya mbelité makitambala natangela oyo ezali tradi te oyo ke natangela yango bayebisi nga zwa nzete ozwa likasa sangisa opesi moto oyo ekoforme oyo eza kisi boye te nga témoignage ya vie na nga eza mwa molayi me ngai nazotraite bato na molimo molimo ekoki kotalisa nga likasa nzete mosisa pesa moto na kan oyo abiki batémoignage mpe nde eza ebele mama kitambala azobikisa bato baza na baproblème ya bapostate bato baza na baproblème ya bacancer bato baza na baproblème ya ba-AVC bato oyo baza na problème ya sida tozobikisa totalisaka bana nzambe nayebi ke batémoignage mpe eleke ebele Mama, if love is crazy, love is funny. Voilà, nous sommes déjà avec Mama Kitambala et puis Papa Porsche. Bazali bongo bandeko basungaka biso na ba différentes maladies na biso. Alors ozobela maladie moko et dérangeaka oza musika na diaspora, oza musika ya Congo. En tout cas, solution ezali awa avec Mama Kitambala pour oza solution remède par rapport à maladie na yo ko se dérange même pas bengaka le numéro affiché oza remède par rapport à maladie et sengi même prière pour que lobby Olanda délivrance même auto-délivrance est-ce que vous allez na distance so ko bien numéro affiché azali mosali na Nzambe azali mwana na Nzambe azali mama Kipavita azali mama oyo asonga biso na ba prière bato en PV bayebi makambo tozolo voilà Mama Kitambala bonne santé na yo et puis ya musala do sala ya Nzambe et puis ya bokoko oyo songa biso na ba différents produits ingeta matondo mbuta ntango nyonso tu totalisa bana nzambe tolobi fumuki mbangu elongo na ya kimpa badanger nayebi ke naza malamu elongo na batata bampongo tolendo matondo. Merci beaucoup maman. Papa Porsche bonne santé na yo. Santé eza malamu papa Yves na ngoba nzambe nzambe azobatela en tout cas nyonso eza malamu na ngoba nzambe. Alors na itu ki na présentation déjà ya bakisi toza nango awa bosunga biso na moko et puis tokoki na ba détail tout na ba question toza nango mpona bakisi oyo eza awa nazomona déjà ba produit na biso ya kitoko toza nango awa nayebi te mama tobanda wapi ingeta matondo boko matano na mbuta sima boya succès. Ok merci Papa Porsche tu na maboko na yo sunga biso Papa Yves awa nde eza awa toza na bakisi ebele oyo biso totretaka toza na bakisi mosusu eza ya ba mari de nuit. Oui, ils ont mari de nuit, même bateau bazana ba femme de nuit. Vous allez que non, amso lali, ozomo na lokola, ba mibali ya butu, peut-être bazoya, pembeni au bosa rapport. Vous avez ba kisi o ezali ke, surtout pesio ya ko sukola, na ba kisi mususu ya ko tumba. Wana eza ba kisi qui peut vitalisa na biloko na biso beaucoup ko to salelaka, to pesio ba biloko ko tumba, to pesio ba biloko ko sukola, o mona ke ba mari de nuit wana soki baye bando kokasu ko pousa na pembeni note bakumo talo na musika bazo regretter baba ta mobali na ngai yona na kokasu ko ma pembeni na ete ba biloko wana toza nango oyo eza ba mari de nuit wala eza ya komela ya oyo eza pona ba femme de nuit te oyo eza ba makisi ya kosukola mais ya kotumba nango pe ezali bilwazi ya kotumba ezali na kati ya mai oyo toki kantine na oyo somba kantine na sika po ba service na so ba nyango il faut kantine na sika osombi kantine na sika otie mai mwa katikati ozwi mai na biso ningisi otie ndambo otia ata mwa 1/5 ozwi otie na mai wana obandi kosukola ntango osukola obebisa nyonso ya mabeke musika ya malamu elata nzoto donc otelemela milimo wana ozotelemela wana prière ke non ekende musika ya malamu elata nzoto et puis chaque poko eza na biloko mosusu akotumba nde omona basango batumbaka na église nde batumbaka sang otumba ngo na butu osanti ke so osali kire wana une semaine bakobanda su koapproche o te o mari de noir pusana pembeni na o femme de noir pusana bakozala su na nguya wana te eza biloko molimo etalisa biso awa toza na chukululu chukululu yango eza ata olotaka te soki obandi kosukola yango ezongisaka barêve po mutu soki ozolota te eza ja kufa po ndoto ezaka message na bomo ya mwana nzambe soki ezaki okomi oloti ozokanga lisusu ndoto te eza deja kufa alors à partir ya chukululu o ezongisaka pe ba chance ya mutu ya kibomwana
au moins na msu mutu msu obotama na ba chance mais batu msu ba chao ba maboko bakanga ba chance na yo msu olotaka ndoto moko bokendo betela pasteur mo pasteur ana ebiso te yo kokina okomino na niveau komona te asimbi na mutu ayibi étoile na yo bilwazi oyo esala musala na nyonso donc ezongisa kibomu yo ozokomi kolota et puis même ba makamso ekangama ke fungwa mitango kobenga to expliquer yo ba misusu oyo eza ya kobombama. OK. Awa tozali na ndo le gana mte. Awa et oyo eza purge force ya purge. OK. Oyo eza force ya purge ndenge kozala ke mutu mukongo ekatani yo. Bien au sentir okomi sentir nis moto. Tozana ba purge tozana o de sorts mukusa mso mona na nis pembeni yana esali lokwa mo ba pota mo ba muma tozana ngo mususu ba chauffango ekoma eza tiède to na deux cure moko to ozwango ya normal qui c'est normal mais cure mususu ezalaka o purge ngo tiède mais il faut ekomisa ngo tiède o chango ekomi mo tiède o purger so obengi ba détail nyonso ezali awa tozali na kisi ya hémorroïde. Quand on yebi hémorroïde so sentir que hémorroïde dérange kayo o amucho poana o ni na bimaka libanda même interne ba kisi nango ko melezali to wana ba purge nango to za pena ba kisi ne ya kobaka yango komo nango yango eza chukululu. OK. Biso ba kisi na so nyonso eza chukululu mais to détail ka ba malade. OK. Awa tozali na kisi ya tozali na myom toke kota ba mama ba mama bazana ba complication ko bota o bazana ba myom ba purge ne ezali ya makasi na ya komela au mona pina ke o senti pina ke o sali opération mais opération ya mbelité tant to ozo ba purge na biso na ba kisi o sentir ke myom wana panzani na kati ya libumu tant o sala sel na il faut sala sel na vase pour au mona biloko oyo ekobima kati ya libumu no pour comprendre ke myom na ngap na ona zaki na ona kati ya libumu e pasuki. Bakisi c'est important. Ouais, bakisi nango ezali tozana bakisi ya tension. OK. Mutu nyonso o azana tension mataka o tension ekitaka tozana bakisi ya tension o ezaka ezongiselo tension no stable. OK. Moi ebina ke no tension no ezo bouger sous te telemesika moko oyo eza pona batu ya tension. Awa tozali na kisi ya prostate. Prostate ezana batu mususu prostate c'est eliao déjà makasi. OK. Nde eliao makasi yana balati sons mususu e fragiliser au barin okokaka kusanta susu sensation ya kosuba te biso to pikola ba sondo wana. Tozana ba kir moto benga ke kir ya débouchage yesoki na purger yo ye après 5 minutes au sentir oki pression ya kosuba et puis pression ya toilette. So yoki pression na yeba ngo kolungwa sonde mobimbango wana donc ya biso wana zalaka aza clinique donc so to pesio kaka purge to pesio na komela so purge après 5 minutes omeli 50 centilitres ya kisi au sentir pena ke e déboucher ba kayu même ezali ke au sentara sous sensation masuba to au sentir pena na oki posa masuba so olobi ko oki posa masuba mbamo to ngolo ba sonde ke posubi ozongi mbamoko normal. Wana kuna prostate na biso wana to benga yango débouchage première kir wana ezaka ya débouchage soki tosali o débouchage ande esko to peso oyo ya komela. OK. Awa tozali na kisi ya diabète ko tozana ba poussière na sucre diabète o to wana ba poussière nango to pesa yango kir boye eza kir complet oyo baliaka ye na makemba kaka ya mobesu. Ozwi likemba na mobesu olongoli poso otumbi yango abeli normal azika te abeli lokola aza mwa mobesu lokola mwa abeli okati makemba ba morceau ozwa o cuillère ya kisi ya makemba pene ya makemba o baliaka ozwi likemba no otumbi yana okati ba morceau ozwi cuillère moko ya kisi oyo osopi likula makemba no okati obandi kolia so bandoli yango bandomila mai mingi so avant bandakir oyo toyebisaka mutu il faut tala nano pourcentage ya sucre na yo ntango otali pourcentage ya sucre na yo ntango yo osala kir na biso après ntango kir na biso estila otali sous pourcentage ya sucre na yo donc ezongisa mutu na régime normal oyo bapesa oyo babiloko oliaka babiloko ekoma ya kopona o moolia mungu eza te oyo repas tel kolia te ozongi na régime na yo normal ozongi na régime no normal okomi kolia eloko nyonso oyo esengi ke
mutu alia. Ok. Voilà sucre sili. Sucre sili ekei libela ezate ke non de eza boto pesio ya calmant de ezala ke bato bakenda ko so bakisi ba calmant. Yango eza ke soki osali traitement wana diabète no esili ozongi normal. Eza pena bata diabète muso ekomaka déjà ke akomi kozoka ba protéine sou misape komo katana. Ba protéine de komo sala ke ba traitement na hôpital esimba te soko yé to tozana ba antibiotique ya makasi dans tant to peso ki sa diabète autre peso na ba antibiotique ya makasi o sentir pena ba proté bando kauka. Ba témoignage ezali donc ba traitement na d'expérience nango ezali ba te belé te traiter ba biki ba témoigner. Ingeta awa pesa prostate eza prostate komela. OK. Eza prostate komela ezalaka ensemble na oyo. Tozana kisi ya mabota. OK. Kisi ya mabota oyo tozana ba purge nango toza pe na ya komela. Omona mwasi mususu ya mususu obota na yo mais okoka suko kanga zemi te. OK. À partir wana to diagnostica montant to solano to retourner au effet oyo to comprendre que ça kati na yo nde to yeba ba traitement to pesa. Ba cryptage eleki belé ti ata mutaleki na ba cryptage. Yango na bike tant to diagnostiquer to yeba kana so eza ke pona ba cryptage to yebi ke eza pona ba cryptage to peso ba kisi bo. So to yebi ke non peut-être na bota na sala pe lokote na force pe lokote misu pesa la bon eza pe microbe eza infection. Par rapport ndenge ya ba diagnostic to sala biso to yeba ke eza pona elokote. Siko soki muto yemo akotaka ndanga nganga ateki bumu na ye. Wana tokeba mama ki wana ko mama wana ko mama molimo voilà wana ko mama molimo ko tolo mama musuni ko mama nenga zana traitaka na molimo atraita pe na musuni pona mama molimo wana ye pona koto mama musuni ngande nazana mama ko présenter pe ba produit musuni ndeta matondo tozosika lokumu ipatata mokena nyonso na nzela vuluziki mbangu awa tozali na bato misusu bazali na ba prostate ya cancer. Pour prostate musu pe memaka cancer tozana ba produit nango nde kaka mbuta lobi tozana ba produit ya komela tozana ba produit ya purge toza pe na bato musu pe bakozana na ba cancer ya makila na musu pe bazana ba cancer ya ganglion pour cancer ya kana ndenge belé eza ya poso pe zalaka ya makila pe zalaka tozana ba kisi na biso o to benga kimwinu etetaka pe o ezali cancer o molimo zotalisa awa toza pe na bandeko mususu bazana ba problème ya ba hémorroïde. Pour ba hémorroïde mususu ko za ya kati mususu ko za ya libanda ya libanda mutu ko purger te tozana ba kisi nango ya kovandela ya komela ya kobakana ba kisi mususu ya kochana ti po eza pe na bato mususu akokaka purger te ya tozana kisi mususu ya poussière ko komela okana ma tiède esali yo kwa mutu ko purger po bato mususu bakoka pompe te awa pe tozana ba kisi na biso oyo ezo traiter peut-être auto zolo ba ke lisusu ka problème ya myome tozana ba kisi ya myome tozana ba kisi ya vibrone toza pe na bakisi ya nyokankau po mutu mususu asantaka lokola nyoka moko tokola lokola eloko moko ezobouge na libumu aza na problème ya nyokankau po mutu soki aza na nyokankau okokanga zemi to 3 mois 2 semaines elongwe c'est que so basali su yango te obota te obanda kokanga no zemi me bazemi banda kobima po eza pe na mutu mususu aza na problème ya nyokankau te me matrice na ye ekomi malili matrice comme malili okoki ko remarquer yango peut-être okoki ko ke hôpital te mais okoki ko pesa pour comprendre okomona pe papa peut-être na butu to papa okoki ko za na posa na yo mais yo za na posa te ba biloko wana pe sala kaki elakisa mwasi ke matrice na ye ekomi faible toza na bakisi nango ya komela toza pe na bakisi oyo tolobi ke ya mabota bakisi na biso ya mabota toza nango ya komela toza nango pe ya purge ka nde mbuta lobi bakisi na biso mususu totindisaka ya mai mususu totindisaka ya kokauka il voyagera monde entier totindisaka mai mususu pe tokotindela tokausi me tolakisi ndenge nini okoki kosala yango toza na antibiotique na biso tozosala yango na 7 plante antibiotique na biso ezotraite barein ezolongola tension ya misu ezosokola makila ezosokola masuba ezopesa mutu meme na appétit meme na mutu asalaka toilette chaque jour te omona ozongi na toilette na po eza na bandeko mususu bakoma kosala basele na bango eza bambumambuma lokola banie antaba omona mpenza ke sele na yo ezongi normal kaka na apartir ya antibiotique na biso
pour antibiotique na biso ezo traiter penza ezo longola ba malade ezo changer mutu même na poso pour ezo na batu mususu bambuma babiloko kotambola na nzoto na mutu mususu babiloko ezo tuba so mate pena même tina misu tina matoi bakana eza ebele to landela kango na molimo pe to retraiter ngo na musuni ba traitement nango eza complet elongo na fumuki mbangu misala na biso tozo sala eza tete mama kitambala vandi atangi classe moko ba yebise ezwa nzete o ezwa likasa o sangisa pesa mutu abika te eza biso tosalela na kimpeve na nzela fumuki mbangu elongo na ya kimpa toza pe na bandeko mosusu bakomi bapeni na bango ekomi mukie ba na force te même peut-être na ndenge ke asunga peut-être mama azana même satisfait toza na ba produit na biso oyo ya massage ya peni mutu ata peni na eza mokie mais soki ozwi massage na biso oyo okomona peni na yo ekozonga na volume oyo moko olingi toza pe na bakisi ya force ya komela ya pige mosusu okoyika mama mosusu kumoko olembi na yo toza na oyo mpe ke kokomiso lokwa lapin ezali soki obengi tokotalisa yo mpo émission ezalaka bana mike bamikolo batalaka po tokoki kodetaye bakisi nyonso tu te mais mutu nyonso to oza na baproblème même ya kote ya baforce ya kimobali po mutu aza na diabete mpe ebomaka kote ya nzoto ya kimobali ebomaka mpe misu mutu oyo aza na problème ya diabete c'est que batraitement nyonso tu toza nango complet soki obengi numéro mama kitambala otuni okozwa oyo ezali explication ya bakisi na yo mama kitambala oyo ezali mungwa po bato ebele baotuna nga mosusu baza libanda mama kitambala mungwa yango ekoki kozala ndenge nini ingeta matondo mungwa oyo ntango nasambela yango ebaluka bamasasi bobina bato nyonso bakombatre vie na bino me na bato baopesa biso mpe kimia ememela bango kimia me na bato baozakisa biso kimia bakoma bandoki zoba mpe misala na bango molili ebimaka na mpwasa po toza mpe na babiloko mosusu ya kotumba babiloise eloko aka mbuta alobaki lolenge bandeko basango batumbaka me bao batumba a 100 biso toza na bamélange oyo tosangisaka babiloko ebele tosangisaka 12 biloko oyo tosangisaka yango ekenda na kobouge 4 kwe ya motu ekangama ekenda na kolamusa mpe oyo ezali étoile ya motu po te motu nyonso tu na se na moi aza mwana elembo aza mwana elaka me étoile ya bandeko mosusu mpe baétoile na biso bamisusu ekomaka tufe a cause ya babisika mosusu tokendaki kokuta koluka elongi ya nzambe me motu wana azalaki na makambo na ye mpo motu na se na moi il faut kolota me ntango motu ozolota te eza kufa eza kaka te bamemona bacimetière ntango ozobala te misala eza te makambo nde ezokee liboso te eza kufa mais eza sikoyo na babiloko miso oyo baservice oyo ekoki kolamusa oyo ezali kiyo ezongela yo matondo mbuta ingeta soki mokona mosusu ezali merci mama totoyi bananu source ya inspiration ya bakisi ebele osaleli biso awa epuis eza na bakisi oyo bandeko batunaka mwa mingi eza mpena bandeko oyo maladie oyo ezoderange bango eza ebele lokola maladie ya mbasu eske mama atraitaka yango eza na maladie oyo bana babelaka la kibeka oyo ebandi kovimisa bana libumu na kati ya libumu ya mwana soki alie eloko boye nayebi te eske maladie wana mpe mama asungaka mpo osala bakisi oyo olobi otangeli yango te oyebi ndenge nini kosala kisi oyo epesa solution mpona boye ingeta matondo tozongisika lokumu epa tata mokei na nyonso nga alobi mama kitambala natangela oyo ezali tradi te oyo okei natangela yango bayebisi nga zwa nzete oyo zwa likasa sangisa opesi moto oyo ekoforme oyo eza kisi boye te nga témoignage ya vie na nga eza mwa molayi me ngai nazotraite bato na molimo ekoki kotalisa nga likasa nzete mosisa pesa motu na kan oyo abiki batémoignage mpe nde eza ebele mama kitambala azobikisa bato baza na baproblème ya bapostate bato baza na baproblème ya bacancer bato baza na baproblème ya baAVC bato oyo baza na problème ya sida tozobikisa totalisaka bana nzambe nayebi ke batémoignage mpe eleke ebele mbuta meme na chaîne na yo eza na batémoignage ya bato basida batémoigna eza na batémoignage ya bacamerounais azalaki na prostate na basonde na ye azalaki na cancer ya prostate mais atémoigna seke batémoignage eza ebele mama kitambala meme bato ya maboma bazobika batémoignage kuta eleka meme na bachaîne na bino oyo totalisaka bana nzambe oyo ezali bosolo boyebi vérité mama kitambala mpenza azotraite bato na kimpeve na ndenge molimo ezotalisa ngai na ndenge molimo ezoconduire nga na nzela ya mvuluzi kimbangu ndenge molimo ezoconduire yango tozobikisa bato me mama kitambala atangeli oyo ezali babiloko te eza kaka peut-être olali tokoki kotia peut-être te mpo paka nzambe peut-être eza te okoki kozala olali balakisi oyo likasa nzete okoki kozala ovandi boye baotalisa oyo likasa nzete en plus bakisi na ngai eza na témoignage ya mabe te
eza na bato misusu baomela bakisi na nga bakisi na ngai ezala ya sida ezala ya cancer ezala ya diabete ezala ya kiste mbuta pa tuninga mpona makambo ya bambasu bafoto ezali batémoignage ezali totia na traitaka mbasu nazotraite mutu mpese na bato baza na baproblème ya bana baboti baza na baproblème ya mémoire ya koloba mingi ezali eza makambo mosusu ezalaka makambo ya molili makambo mosusu mpe eza makambo ya tobandaka nao na molimo nsima ntango tokotraite na molimo nsima tozopesa kisi ya komela omona moto azwi oyo ezali solution ya baproblème na ye me mama kitambala azotraite na molimo eza molimo ezotwadisa nga nakoki mpe kokende esika bamama oyo bateka bakisi otuni nzete oyo molimo etalisi yo matondo ingeta eza bongo voilà mais tomoni souvent na baétiquette na yo ozotiaka kelongi ya papa Simon Kimbangu en fait ozoloba nini par là futu kaka ya papa ingeta matondo po te témoignage na nga nalobaka ngo nasambela na tous les sortes églises me mokolo moko ekutaka nga na église ya Mont Carmen ya mama Olangi na province du Zaire na Soyo me ekutaka nga kuna namonaka Fumu Kimbangu oyo alata liputa témoignage na nga eza mbena mwa molai me tozwazwa po buta atuni foto talisa bato pote mama kitambala kaka na betiketi na ye atiaka foto Fumu Kimbangu penda Fumu Kimbangu elongo na ya kimpa bango nde bapimelaka nga ntango nyonso mpona kotwadisa ngai oyo ezali mosala oyo nga nazosala nasali yango te na mayele na nga oyo natangi na klasi pote ntango nazalaki mwana mokie ezalaki ke nakoki kozwa mai nazwi wile nasambeli mpe mutu apakoli abiki me na nzela Fumu Kimbangu atalisi nga kisi mpe apesi nga so pouvoir ya kosambela lisusu ya mai na mungwa ezobalukela bato bamasasi bobi epeta na baproblème misusu bandeko mosusu baza na baproblème ya misala bandeko mosusu mpe baza na baproblème ya bamikanda bandeko mosusu mpe baza na baproblème na bango ya bamapango peut-être babotolaki bango lopango peut-être baza na baproblème moko songolo pakala eza kaka na babiloko oyo ya bokoko oyo tokomprenaki kibonzambe na biso yango omonaka mingi bato babengaka biso bangunja baza na kindoki bangunja baza na kisi mais eza kisi te po te mabele oyo ozoniata mpe koki kobikisa yo soki tozosala kaka mosala ya batata bapongutulendo oyo bapesi biso na nzela ya mvuluzi Kimbangu matondo elongo na ya kimpa. Merci beaucoup, Maman Kitambala. Tu n'es pas Papa Porsche. Peut-être que tu as quelques questions. Et ça, ne peut pas bien biso pour la produire na bino. Mais habiter, pas ça n'engeni. De quoi en Asie, en Europe, Amérique, Afrique na biso même on a pays mususu. Les amours musika na biso, azali na Océanie. Akosala n'engeni pour que ça kisi na ye et sungaye. Abika pour ba congolais plus bazana besoin ya bakisi na biso moko awa pour confier des amis na biso que mindele pour ba ebele bandeko ba kozwa bakisi mindele remède des athées mais ba bika biso moko ebikisi bandeko ebele basala ndenge nini pour que bazwa produit matondo mingi papa Yves biso soki mutu ozana posa bakisi ezana ba pays mususu so to tinde bakisi ya mai balingaka te ba exigaka bakisi ya kokauka. OK, pour la distance. Pour la distance. OK. Tozwaka neti nzete oyo nayebi ke banzete oyo nasalaka mélange ya kisi ya prostate yango tozwaka yango toniki yango toséché yango. OK. Toséché yango totindi yango ya kokauka. À partir ya kuna soki ekomi tokomela yo ndenge olamba yango. Tokotindelo koli oyo toyebisi yo koli oyo okotiango 3 litres mai. Tango olamba yango etokati etikala na dimension ya 1 litre et demi. Wana sko kisi abimisi makasi ne ebeli après ko rincer o tchepe na milangi obandi komela kirno par rapport ndenge ya maladie oyo zanango. Et puis totindisa biloko na DHL, totindisa biloko na Poste, totindisa biloko na Lambert de Paris, totindisa biloko na Zola Production. Neti batu ya France totindela bango biloko na Zola Production. Batu o peut-être ya bamboka misusu bazali banda o Italie, Hollande, Angleterre, ba Suisse bango totindela bango na Poste. Mais ce peu mutu aza na posa ya kisi urgent et dépendara na ye moko akotinda pe mbongo à partir à DHL to tcheli pe na DHL. Mais ba kisi na biso kendaka monde entier, États-Unis, Londres, Suisse, Belgique, Australie. Mais même bato Australie mingi na ba New Zealand bango mingi totindela bango ka biloko poussière po kuna biloko mai ba ezaka interdit. Donc to kausi to tindelio à partir à kuna yo to relaxa o ndenge okolamba ba kisi na. Siko pour la dose, est-ce que vous calculez bien? Dose banato bandi musala ya bokoko oyo nanu tozwa retour te boye botretaki ye akufi oyo asali boye te donc ntango daa natindeli yo neti koli na kausi nayebi ke koli oyo il faut olamba yango na 3 litres ya mai donc ozwi 3 litres ya mai otie na nzungu ozwi kisi otie
et tokati etikala 1 litre demi donc nayebi ke dose na yo ya kisi eza normal et puis komelango omela demi verre na tongo demi verre na pokwa totiaka bongo mpo bakisi na biso eza makasi donc kisi na biso komelango jamais verre mobimba totiaka demi verre na tongo demi donc eza verre na journée mais omeli demi na tongo demi na pokwa et puis il faut kolia bien. Voilà, tout le monde chité na biso déjà avec sur le tali bokoko pour je sur la biso belé je sur la biso ndenge penza ebele sans embâche kisi tout ça nango eza kisi ya VIH. Ouais, sida. Kisi ya VIH donc yendenge azaboye soki obandi komelango ata kuti ona likwanza o akuti ona lipalata o poso ekoma kolungwa ekoma lokwa likayabu yende ezaboye topesaki kiri na ye ya 10 milangi euro. Oyo échantillon moko topesaki ya 10 milangi même o VIH soki obengi biso ozwa kisi to okei osali test omoni ke obiki seke VIH mpe tozosoigne ingete lo omona nge na matondo mbuta bolimbisi moke awa toza na désenvoûtement na biso bautilisaka yango na mai ya eau tiède yango ebenganaka ba esprit mabe nyonso tu ya mabe epusa na pembeni te osanti ke nzoto na yo ekomi pepele po ezalaka na bato misusu bazalaka lali alamuki nzoto mpenza badouleur mingai lokola moto basalisaki misala na butu yango role nango eza tosilisaka yango na désenvoûtement na biso bautilisaka yango na mai ya tiède ezala mwa tiède yango okoki koutiliza yango na savon te na linyuka te okoutiliza yango kaka na mai ya tiède yango mpe ndenge eza na elamusaka mpe lisusu bamakambo ebele kati na nzoto ya motu yo moko ntango osokola yango osenti ke nzoto na nga ekomi différent ndenge nda bandeke koyoka matondo mbuta toza mpe na bakisi mosusu kote ya kibomama mpo mama soki mpe ozokomibongisa te papa mpe akobima libanda me eza na babiloko nyonso tu te ya kolobela yango na en plein d'émission mpo bana bamikolo batalaka yango numéro na biso ezalaka affiché okobenga kozwa eza solution ya baproblème matondo ingeta matondo numéro na biso ezali 082 71 52 888 ntango toloba 082 71 888 oyo etikali mibale mbuta akopesa matondo. Voilà. Sida ebomi bandeko ebele sida esilisi monde entier ti lelo solution ya maladie ya sida ezwama te yebi te yo mpo ozwa solution oyo nzambe kaka ingeta mbangu mama kipavita ou bien ndenge nini explique biso nano ozwaki solution wana ndenge nini osangisi nini ukepesa solution bandeko babika na sida matondo mbuta eloka na otalisa bana nzambe bosolo boyebi vérité tolobi biso nyonso tu touta mpe na nzela kimu yesu me ngai nalobi fumuki mbangu abimelanga na kati ya chambre na nga eza kaka na question oyo tuni ngai kisi oyo okoki kozwa yango ndenge nini eloko ekoki koloba ndenge nini ngai mo nakoki kozala mpe témoignage ngai mo mpe nakoki kozala mpe témoignage ya vi na nga moko tolobi ke elongo na fumuki mbangu elongo na mama kipanvita nalobi naleka mpenza na bémission pamba te bomona mpona mpena ngai na bémission pamba te ngai naleka na émission peut-être mpo napesa message oyo molimo etalisi so naopesa message oyo molimo etalisi nde nakoki koleka na émission kisi oyo elongo na mvulusiki mbangu na nzela mama kipanvita batalisanga likasa nzete mosisa ezotraite oyo ezali sida oyo totalisaka bana nzambe oyo ezali bosolo boyebi vérité ndenge pa ive alobi okoki komeka yango ndenge nini okoki kosala yango ndenge nini ke ocomprendre ke kisi oyo mpenza ezali mpenzaki ya bata sida totalisaka bana nzambe toza na 2 sortes ya sudan so tokoki kobakisa mpe 3 sortes mpo bamaladi wana mosusu ezalaka mingi na maboko ya bato ezalaka maladi ya bato ya molili motu mosusu okoki kozala na VIH oza na sida motu mosusu mpe azalaka na sida te me akoti deja na bamicrobe ya sida esa totalisa bato ezali bosolo boyebi vérité mpo motu oyo mpenza aza na sida mpenza normal eza na bakisi oyo bapesaka bango oyo omoni ndeko moko atémoigna abeta nango so nabosani te témoignage wana eleki mwa molai abi abandaka yango mwana na liboso aza na 14 ans mwana mosusu aza na nini ndeko wana témoignaka toyotalisa bato okotala mpe bato misusu baza na camp wana baza bakanga bango déjà omona bango na bapavillon bavandi na bamama yemo omona bamisusu bakanga bango bisika ya ndenge na ndenge mais ezalaka na 2 sortes omona mpena motu mosusu déjà amikotisi mpenza na kati ya camp wana déjà latie mais motu mosusu aza na ebandeli mais ntango oyomela kisi na biso toli kisi na biso eza traitement nango tozwaka yango te ke nakoyesa pa ive loko oza sida mela kisi après 6 mois
to melango peut-être 3 mois to melango après 4 mois te biso traitement na biso complet ezalaka 1 mois tant yo meli kisi na yo 1 mois loba écoute moto penda a commis déjà et côté lié wato ko loba ke yo ko traitement na yo déjà to 2 mois mais moto abandi ne bandela melaka 1 mois que c'est vraiment partout azui lobiko matondo total saka bana nzambe o ezali bo solo boyebi vérité matondo moto solo bandeko bota lo isa bango nini ingeta matondo nga penza na lobaka na banda na bandi musala mvulusi kimbango elongo na ya kimpa to boyi te na kati na mokili mutu azanga mabe te eza pe na bato mosusu pe bayinaka bato mosusu pe bayinaka bato te oyo totalisaka bato ezali bosolo boyebi vérité naza pena na batémoignage ya mabe te nga mokutu nazalaki mokolo wana mokolo oyo nasalaka émission oyo molimo etalisaki nga mpona président mais namoni ndeko moko asaleli nga mpenza azongiseli émission na nga na traité déjà kala aza na Londres abinanga mama oyo atraitanga mpenza diabète atraitanga mpenza sucre mpenza esila oyo totalisaka bana nzambe oyo eza bosolo boyebi vérité eza na balobi na molimo bakoki kodeklare na lolenge ya mabe c'est que nyonso tu yo kosala na nzoto eza pamba mais na molimo ya motu ntango akomaka délivre nde akakolata nzoto po te balobi bitumba molimo babundaka na molimo toyebi ke vulusi kimbangu asalaka bikamwa mpe asalaka bamiracle ebele motu nyonso apusanaka mpenza pembeni na ye na bosolo na boyebi mpe na vérité mpe ameli kisi oyo nakoma vulusi kimbangu azwaka oyo ezali solution ya baproblème na ye po te biso tozosala bakisi na nzela vulusi kimbangu na nzela tata mokili na nyonso elongo na vulusi kimbangu elongo na ya kipa na balongi bankulu bambasi seke motu nyonso tu awamela kisi oyo areconnaître oyo eza fumu kimbangu eza na batémoignage ya malamu bato bazotémoigne libanda mboka na nga Congo na batémoignage ya mabe te même bato boza na baproblème même côté ya santé même côté ya finance même bato boza na baproblème ya misala oza na problème ya voyager mais banda okotisa visa ozwaka te benga limero mama kitambala okozwa oyo ezali solution ya baproblème na yo po te balobi elongo na fumu kimbangu bokozwa batémoignage eza ebele bomona bandeko ndenge bazotémoigne toyebi ke mama kitambala azotraite na likasa na nzete na mosisa balobi meme mabele na oyo ya mboka ozali ekoki mpe kobikisa yo elongo na fumu kimbangu matondo mbuta. Merci beaucoup mama kitambala bandeko ebele baréclame babien mais mama kitambala azotala bakongole na lisu nini tomoni baprophète bapasteur lelo basoutenir balepa ya mboka na biso na badébis ya 0 na ba 3 même bien que sibité mais mama kitambala moto azalaka na ya Congo azoloba eloko te nayebi te matondo match oyo s'intéressaka nango mpenza te bien komoma eza lokumu mpona mboka na biso Congo eloko totalisa bana nzambe oyo ezali bosolo boyebi vérité tolobi nzoto esalisa motu berere mais molimo esalisa motu berere te mingimingi na bémission botundanga likambo bapaster naza bangunya na bango te na mpe bayini na bango te mais bango bakoma eloko moko boye bakoki koimagine yango bango bakomisa yango Dieu m'a dit Dieu m'a envoyé bango ka eloko oyo bango bakoma oloba yango wana oyo totalisa bana nzambe mpenza biso mpenza mati na biso bandoke bien tolingai toganye tolingai mpenza toganye mais bato pena bapolisi biso eza bapaster ingeta matondo mpo bamemelaki mingi bokebo nzoto po te balobi mwana abimisaka oyo ezali secret ya libota na ye te libanda kota bapaya eloko ndenge ezotalisa bapaster balingi tro kibonzoto babosanaki molimo bango bakoma kosala makambo na basentiment ndeti bapaster mosusu awa alekaki awa paster oyo ndenge oyo babosani nkombo na ye baleki Ezekiel alekaki pasteur Jean-Claude Mwamba ndeko na biso pe avatar Jean-Paul nzoka te eloko natalisa bana nzambe eloko natalisa bana nzambe molimo na nzambe elobi ifo etikalaka eza loka pasteur boyo batemi liboso ya cher abi molimo na nzambe etalisinga 10 personnes na kati église nanga batya 100 batelemi 5 batikali combien pays ka ye moso alobi lisusu 5 wana batikali wana 50 batelemi 3 etikali combien ka nde wana lisusu ayebisi ka ye mo pasteur wana moto anda oloba abisu molimo na nzambe etalisinga 2 personnes na batikali na bino toza na kati d'église boyela nzambe oboyelaki ye pasteur na bino otantone eza molimo na nzambe te eloko molimo na nzambe etantonaka te molimo na nzambe so etalisi motu ifo etikala molimo na nzambe so mpe etalisi motu afo etikala me ngai moko nayebaki yango mokolo omoni ka tootala te bati na biso bade bien mais ntango ekomi na suka bazwi lisusu message ya bandeko na biso baza na este eza lokwa elembisi lisusu bango soki otali meme bajoueur na biso mpenza babetaki mpenza nde babetaka te po bamoto ozomonake bamama bazokufa bandeko na biso bazokufa na este bana bazolela mpe bakoti na sine moko ya mawa bango nyonso tu bazwaki batie maboko boye batie boye
c'est que batalisi ke po nzambe asalelaka mutu selon rêve na ye. Nzambe mpona baka mutu nyonso tuna se na moi asalaka na ange gardien na ye, mais ange gardien na mutu akimaka pa koza mabe pa koza lisumu, mpe mutu nyonso to azalaka proche na ange gardien na ye. Eza lokola ke déjà na kati na esprit so otali meme na biso nyonso tu bacongolais oyo tobandaki kotala tozalaki biso surtout na mawa ya bandeko na biso oyo bazokufa na este. Parce que lundi, ma maman baza ko violer, basi bazo violer, mwana moke babomi para na yo basusu na minute na ba violer, basi miso su munduki. C'est que total saka bana nzambe ezali bo solo boyebi vérité. Nga penda mama kitamba na yo ba penda couper ya na ngote. Total sabato ezali ka bo solo boyebi vérité, pour te makila na biso côté mususu bazolela. Mais biso pe côté mususu to sepela. Total saka bana nzambe ezali bo solo boyebi vérité, na yesu na kota isusu na boketu. Boketu soka sengi bo limbicité. Na babela Congo, total saka bana nzambe bo solo boyebi vérité, pour te bakataka ezali le mbombo kate. Total saka bana nzambe ezali bo solo boyebi vérité. Pe boketu makambo nyonso to bande ko bemela ngo lokola théâtre. Mais lokolo kati ezali drapeau ya Congo, il faut asenga ezali bana molimo pe asenga ezali mboka na esika bakunda motolo na ye asenga bolimbisi. Mais babiza ngolo ngozisa la ngoti. Non, ezali ko elamba te. Soki ezali ko elamba na paye ezali azwa drapeau na kata. Pour te confirmer que ça le koilamba. To tika ko encourager batu. Au moins na kati na kisasa na biso na kati na Afrique, batu bali ko kulisa ka oza bozoba. O ba bona ngo bozoba ngo ba beti. So ba kinze mo be kuna e bili ba tell bêtise na kati yango eredi. Mais so na ndia rebi ya misi atie ba conseil na kati o mona okuti batu ba okipete. O to tell saka batu eza bo solo. O moni génération elika bozoba, elika makambo mabe. O moni neti to tell sabana nzambe biso ko ba biso bangunza. Tobilisaka ozali secret ya libota te na libanda. Nani esala bandeko mosusu baza libanda mboka na ba-États-Unis na ba-Philippines na bawapi bakoma mama kitambala nzambe alobi bimisa yo obonaka makambo ebele mpona mboka no Congo. Maintenant oleka te lokwa mpe bapaster mosusu aleka président yo okufa na poison so na mikro te na kiti na boye te wana eza opesi ne bainingeli opesi potion. Mais elle va matin sur le on nous surtout à révéler à madame le les partage la biso ya mabe za condamné au moins ni boketu asana ba théâtre na ye asana ba buso ba oh ya sana kana za théâtre même tota qui na concert a fallu ameni tia matin ni bikasu te alors ba savoir tout mais à koti na bokili ba wei c'est ka ça ile le côté kuna kuta ba dana ngambo ba wei et que tota isa batu eza bo so bo vérité na kota makamba ba tuté mais na pesa message au molu melobi. Na mona ba okata drapeau na RDC to sala émission na ngai na yo. Na bi na moni ba okata drapeau na biso RDC. Et ça na 2020 na 2023 te et quand ça bi c'était na 2020 to ko na 2021. Donc aki ni ya kami nyanga vulu sikimbangu. Mais jamais autant ça biso ozali bo solo be vérité. Bo kietu partout c'est quand to Yolanda. O za mama kitambala le bisengo la meso mwenye. Il faut vite qui c'est na ngo kati drapeau. Pour ngala émission na bakana sepela ka na bota ma congolaise. Mboka na Congo eza longue eza béni eza paradis. Mais bo ketu soka sengi pardon te. Kaka nga muta liboso ningo ono kweza ka masasi bobi. Na batu nemi bana baza pembeni. Boyo kasango matondo ingeta matondo. Ingeta matondo ngunza tela mene panga mbono. Ngunza tela mene mvuruza me. Ngunza tela mene panga mono. Ngunza tela mene mvuruza me. Takimbangu mwinda nomere. Kasi bayamina ngunza. Ya kame. Omoni neti baboketu wana. Bango penza bakoyebisa eke ndenge eza boye bombarde pena Congo nyonso tu bakufa boketu osalango. Neloko asali pe atika koleka na bemission alelaka mpona este eza lokuta bateatre ne oyo asalaka moto oyo oza na susi ya mboka no Congo moto oyo obundaka mpona mboka no Congo okoki kokata mboka na yo te wana eza akati drapeau te makati mboka na ye Congo akoki kokata yango te aza bilakeli mabe bankulu bambasi babisilika ntoto ya masa ya mupepe boketu soko mikitisi to sengi pardon te na lobi suka na yo ekozala mabe matondo na kobilisa suka wana te ingeta matondo ingeta ngana sepelaka ndenge na botama congolaise po mboka na Congo eza longue eza paradis eza béni ngana vanda na mokila libna bapeya libanda mais tata mokenda nyonso elongo na ya kipa elongo na mvuluzi kimbangu babisanga zonga na babela Congo
Congo eza longue eza béni pote ba mindele ba kolela ozolanda ba mindele bazolela bana bilaka bake kozwa oza ya motuya po baya nango na mabela Congo eza pe na ba place musu eza ba isolé bo ba mona ke to bando koyamba même na ba mindele ba vai na mamboko pote otayisa bana nzambe pote ba baki mundele akokoma moyindo mais moyindo akokoma mundele ndombi to otayisa ka bato eza boso boyebi vérité bokecho asakana kana naye asala ne makambo nyonso nga mama kitambala tata mokenda nyonso apesa nga pouvoir ya ko balisa ba mungu ekomi ba grenade ya balisa masango ekomi ba uzi lokwa mwana semi mutu moko te akoki kosakana mboka na nga Congo siko bokecho oko okati Congo siko mikitisi te ingeta matondo. Voilà. Merci maman Kitambala. Tu dois y signe tope couleur ya noir. Oyo bandeko na biso ba memaki lokola etendi na varese. Ekoki kolakisa nini? Couleur na noir. Na ndenge ya molimo. Ezalaka nini? Ingeta matondo totayisa bana nzambe oyo ezali bosolo boyebi vérité. Soki tolobaka couleur ya noir ezali couleur ya paix ya kimia ya nyonso po biso mo toza bayindo. Toza bahindo toza ba américain te oyo totalisa eza signe ya bolingo oyo ke bato oyo na bawana baza déjà uni elakisa ke toza bomoko biso to tosangani totia force moko tolonga force moko eza na bafélication ebele oyo totalisa bana bato bana nzambe yango omonaki ke bajoueur na biso bango nyonso tu batiaki signe ya noir awa eli kotalisa mawa ya Yves problème ya Yves eza enga problème ya mbuta eza enga ya yo eza enga c'est que toza bomoko toza ini totelema tobunda mpona mabele na biso en Congo matondo. Ok. Alors bandeko ba pasteur o ba pesaki ba score o simbi te tolo bake baza ba faux ou bien nzambe a contredire bango na o ezaki comme vision bazwaki. Oyo totasaka bana nzambe nzoto esalisa muterere mais molimo esalisa muterere te bango balingi trop nzoto yango baokuta na berere eza na bapasteur ebele oyo balobelaki yango bamisu mpe kutu bapare me bamapangu me bamituka eza banzoto mpo nga mpena so natali mpena na misu na nga molimo natali mpena boye nayebi mpena coupe ya te ese nga mpena akoki kopare no mutuka natali mpena na misu ya molimo boye nabi nde mpena eza boye coupe ya te eske nakoki mpena koyebisa mutu kende toza boye topare yo kuna tia yo tia na osala yango te seke kibonzoto naki basentiment oyo bango bakoma osala bazalaka bamene na nzela sikoyo bakotisaka baotantone mpo soki ezwi azwi titre soki ezwi nzoka te mutu nyonso tosalela tata nzambe mokeli na nyonso na boso na boyebi na verité eloko eleki komikitisa eza te nzambe alobi mikitisa po te atombola yo nge eza na bato mosusu bayaka bayokutanga na vandi mpe na mabele na se bayokutanga mpe makolo ngulu bayokutanga mpe na vandi na kati na ekiri ya bato na osekisa bato mais eza mpe na bato ebele bamisusu na ndenge nga nazali mpo bomona fo ezala na baaudience ebele mais nzoka te nzambe alobi na nguya mpe na bikamwa to na nyonso atie kati na nga atie yango mpo na bino atie yango mpo na bato pourkui nakoki komitombwama mpe pourkui nakoki komilakisa eloko ezoboma bapaster wana oyo bango bakoma babishop oyo bakoma banani eza likambo kibongai oyo kibongai oyo nde kilelo bango bakomi na omo kilelo yango eboma bango nzoka te kilobi nde yande tototesa bato eza boso boyebi verité po so mpena molimo nzambe etalisaki yo iwana ifale baya na coupe so molimo nzambe etalisaki yo ifale baya nango esozolana yo lobi me bato bapoli simovani oso olobi o nzambe ayebisinga change ese nzambe achangeaka epa possession bakangaki ezalaki bien te mabele ezalaki ya bango bademango compliqué ingeta matondo totasaka bana nzambe eza bosolo boyebi verité so totala na baoyo bazoki batomboli fumuki mbangu omona kote mosusu batie fumuki mbangu abeti pharaon mais salamaki mpe ke fumuki mbangu abeti pharaon totalisa bato ka oyo eza bosolo boyebi verité fumuki mbangu alobaki bana nyonso tu ya elembo bakoreconnaitre ye oyo eza ntango ya kimbangu oyo eza ntango ya kimbangu mais kimbangu oyo totoloba oyo alata liputa oyo totesa bana nzambe oyo eza bosolo boyebi verité ese totesa bato oyo ezali kimbangu oyo alata liputa oyo totalisa bato bosolo boyebi verité balobi moyindo fongola meso mwene babi kokanga misu bayiba biso ya biso ebele eza na bangunya eza na bato ebele oyo bazolinga bameka oyo mpe bazolinga babundisa mboka na biso Congo mais mboka na biso Congo eza longe eza paradis oyo ezaka motuya na nga na kosengela meme mpo na mabele ya este tokoki kosangana tokota bakinyongi tosengela
kimia ekomonana totika likambo ya kibonga yoyo likambo ya Diema dit Diema envoyé chez toi Jenine totika tozala bomoko tozala ini po tobunda po na bandeko na biso oyo bazokufa oyo bazolela kati na este tozala bomoko bolingo totelema soki yo nzambe apesa force ya kombo bimisango soki yo mpe nzambe apesa force ya nzeta fufu bimisa soki mpe nzambe kuna apesa force kelu babi bimisango tosanga toza bomoko tobunda mpo na bamama bazoviole bango bana bazokufa bapapa bazolela nga naoke este matondo ingeta matondo ingeta mbuta te nga ntambolaka nde boli botindi ngai ingeta matondo totesa bato eza bosolo boyebi verité naozela molimo epesa nzela ingeta naoke pena este ingeta nazoke este totalisa bana nzambe oyo ezali bosolo boyebi verité nga mama kitambala naolukaka basoutien nani na pena naniata mabele ya este oyo totalisa bato eza bosolo boyebi verité bozelaka mokolo oyo ya lesi avril tosengelaka epo batata bampungutulembe mpa mfuluziki mbangu tozwa terrain wana ya Sainte Thérèse tous les bangunza nyonso eza information topesa na baoyo ya Gabon totie tous les bangunza ya mokili mobimba ezala moto akufi lelo boyana ya kosekwa ingeta toboyi na biso lewa bapaster oyo bazalaka bake bayokani yo kuna nsima beki yo kuna nsima nini yo te totalisa sikoyo batu misala ya mvuluzi kimbangu misala ya mvuluzi kia banombe oyo totalisa batu ena bosolo boyebi verité bino tu bosala bomona babimiangu ya tikotaki elongo ya batata bakutu tolobi bomema ye babi nzambe atie mutu nyonso tu okufa na 120 ans tomona bato mosusu bakufa na ba 125 ans adeborde kutu maloba nzambe po eza bikamwa mais lelo so otali bacorbillard omona esu bapapa te bakoko te ekomaka bagene mpo balingi kilelo balingi kaka kilelo yango oyo bango balingi yango emema bango na mabe mais tolobi ke mokolo yango wana le 6 avril bangunza nyonso biso totu tozala makolo ngulu isaji bango bozala na bachaussette bozala nango biso totu tozala makolo ngulu na terrain ya Sainte Thérèse tobelela bankulu na biso tozolamusa oyo eza kibonzambe na biso oyo totesa bana nzambe oyo ezali bosolo boyebi verité toluka basoutien bandeko mosusu boza libanda tozoluka mokolo yango wana ekokisama oyo totalisa bato oyo ezali bosolo boyebi verité moyindo fongola meso mwene kokanga misu bayibi biso ebele kokanga misu yango bazoviole bamama na este kokanga misu yango bana baotikala bango moko tolobi ke mokolo yango wana bino moko bokomona oyo totalisa bana nzambe eza bosolo boyebi verité babi ngunza telamene panga mono balobi ngunza ndeko na nga panga munu oyo bato baloba soki bato bandundu panga munu na Vincent ingeta matondo muta tomoki na suka mort ya ndeko papa na biso Tchaka Congo alors eza na mbongo wuti na présidence eza compliqué mwa moke entre famille na bamédicien $50,000 lelo créé querelle kuswana mbongo ekomoloba famille boyelia mbongo ekomoloba bana boye bazwa mbongo ekomoloba bamisien boye bazwa lelo mwa matata ezali entre bango na bango bamédicien na famille ya ndeko na biso Tchaka Congo nayebi te ntango ozomona la fille née ya Tchaka Congo azotelemela makambo mosusu alobi mbongo wana eza mwa moke fo babakisa mbongo na niveau ya l'état parce que papa asali ebele c'est vrai Tchaka Congo asali ebele epa baartiste alors ye mo ntango akei fo balele na honneur ya boye epuis bana besoin mwa mbongo ezotikala ndambu basoba mwa lupango na bango nayebi te mama ntango ozomona makambo ya boye okoki koloba nini na oyo ezali bongo mort ya Tchaka Congo ecréé lelo badésordre ebele na mbongo ya kokunda ndeko baobseki na ye eloka na otalisa bana nzambe pasi mingi mpe mawa mpo na ntango ya kala ezalaka esika moto akufi eza esika mawa me lelo ekoma soki moto akufi ekomi feti bato mosusu bakoma otindisa bilamba bato mosusu baokangisa basuki bato mosusu baosala makambo ya ndenge na ndenge
moto ya kufeli po azila cotisation mais bango ya ozila po so basisi kokunda baleki na bar bakiomela eza pasi mingi bolingo esili na kati ya mitema bato bakoma olinga mbongo ke mutu bazolinga mbongo koleka mutu eloko nalingi natalisa suka mouvement moke na mwana na biso oyo ya papa oyo atiki ya ingeta eloko eza lokola mutu apesi peut-être cadeau to don babija te totalisa bato eza bosolo boyebi vérité ndeti peut-être gouvernement apesi mbongo oyo oleki susu to motu moko boye pa Yves nga nakufeli oye boye peut-être aye opesi ngai ye mosusu 50 000 dollars na fongoli yango boye nabi pa Yves 50 000 dollars eza mokie te tozongisaka lokumu epatata po ntango yo komi dati kokoblige kie mbongo wana bapesi eza mokie fo babakisa mosusu seke yo sepeli na liwa papa oza esu na mawa papa tokomi sikoyo na mawa ya na makanisi nyonso totie na mbongo nga liloba na kaka vérité nakotela mutu te mais nazala mpe pour mutu te contre mutu te mais na talisaka mutu eza bosolo boyebi vérité na place wana etaki nga mama mwana salaire so toke lisusu kote mbongo bapesi mpenza eza ya mowei mowei atiki bana na lopangu te na ndimi mpe te ke mbongo wana gouvernement epesi nyonso to esilaka mpo bakunda ye te seke mwa mosusu mpe kokotikala na babibwa na bakinkole na baplaza bakozwa mpe ata 20 sur 20 bana mpe batike na souvenir ya mosala papa ya biso asalaki o monument nango seke so ekomi mpe kaka na maboko ya ye musicien wana ekomi amemango mpenza bosolo na famille ya mowei ekozala malamu mingi mais kote mwana telemeli ke mbongo wana eza moke fo babakisa mosusu wana namoni mpenza mwana biso aza bolingo ya papa te atie sikoyo misuka na mbongo oyo totalisaka bato eza bosolo boyebi vérité matondo mbuta. Voilà, merci papa Porsche obakisani na dossier oyo nga na obakisa kaka ya pandeko na biso oyo aza na responsabilité ya mbongo ya papa na biso Chaka Congo abundela ye baartiste nyonso abundeli bamusicien abundeli bata théâtre abundeleki vraiment abundela bato nyonso toomona père na biso auta okoma liboma kala mingi ta oyo namoni ayebi noku na scène pepa bozali na scène pepe papa bundi ti amemi moto wana bascène pepe alandeli bato ebele oyo toyebi ke Chaka Congo akufi oyo pardon oyo asungaki. Alors souci na biso ezali boye papa oyo aza na responsabilité ya mbongo ya Chaka Congo marai vie na biso marai vie tobandi oluka mbongo kala papa Chaka Congo esi akei kolinga te ke peut-être otikala na souvenir ya mabe ya Chaka Congo po Chaka Congo mbongo tabombi kaka na banque bango basala date bapesa ye pour qu'il abimisa mbongo mais eza na mbongo mosusu abima na bamisa mpe bazwa mbongo na bango ma transport mo eloko boye ingeta papa Yves toyebi ke na monde wana ya bamusicien soki peut-être mbongo ebimi ekomi epa na bango bazala na esprit wana esengaka balongola mo eloko ya moke mosusu bakobeta bandule mosusu bakosala boye mwa transport mwa nini mais peut-être soki kolongola eza il faut balongola na ndenge moko boye te ya kimotema mabe bazwa yango lokola ke no cope ya monzota mowei te po aza artiste bango mpe bakoki kosala contribution mpe mpona liwasa ya Chaka Congo bango baartiste bamusicien wana minene toyebi bavie na biso bansone bajibe bafali bango tu wana même baartiste mosusu comédien oyo bakomona bambongo bakosala mpe cotisation mpona Chaka Congo mais eza obligatoire te ke il faut bakata kaka mbongo oyo bapesi mowei problème na biso eza yango wana po susi eza nini bana wana bakokosomba ata mwa eloko na bango ata na nselawa batongi pata mwa ndako etika lokola monument père na biso malgré tout ntango azali vivant atikaki eloko te mais nakufa na ye tala gouvernement esungai biso boye totika mpe na monument oyo esunga mpe bana wana mpo batelengana te yo moyebi Kinshasa lelo so ozanga esika kovanda pasi donc yango message na biso topesi vie na biso marai donc kodecevoir biso te toboyi bato baloba mabe na nsima na yo mpona mbongo ya liwa ya Chaka Congo conseil oyo ngai nakokaki kopesa yango wana etanke basali na Nzambe. Voilà, merci beaucoup papa Porsche tokomi na suka mama kitambala na tikeli le micro liloba en fait ya suka ezani ni soki kokoba par rapport ba produit numéro de téléphone mambo na 2-3 personnes bosunga biso penza na ba produit na biso awa ezala malamu rappel encore bosala biso rappel ya ba produit na biso. Merci beaucoup. ingeta matondo lokumu ezomepa batata bapongo tolendo nayebi ke mama kitambala aza mama mbikudi nzambe apesi don ya koprofetize ya kolimbola bandoto ya koguérir na bakisi na likasa mpe na nzete mama kitambala azobikisa bato na bakisi ya bokoko balobi moyindo fungola meso mwene ntango ifweni
tozongela oyo ezali kibonzambe na biso bike na nzela kibonzambe na biso nyonso ekozala malamu elongo na batata bapongo tolendo moto nyonso aza na problème ya maladi nalingi koloba te kenga mama kitambala molimo etalisi nga na traiter tous les sortes ya maladie te eza pe na maladi mosusu oyo tolobeli awa te mais ezali totretaka eza pe na mosusu mpo boyi kobenga tolobi totreta yango te oyo totalisaka bana nzambe oyo ezali bosolo boyebi verité bandeko baza na baproblème ya mabota baza na baproblème ya misala baproblème ya maladi oyo bacancer oyo bakiste oyo bamiome oyo bapostate benga limaka mama kitambala eza fichier ozwa oyo ezali solution ya baproblème na yo elongo na batata bapongo tolendo balobi zwa mungu azwa mai okozwa oyo ezali miracle ya tikotak elongo na batata bapongo tolendo yaya mvita walongo kemina ala balongo si wakimbila o tata kimbangu walongo kemina tala balongo si wakemena o tala balongo tala tala balongo tala balongo si wakimbila ya mvite kamanyonga kanyonga ya mvite kamulendi diko takimbangwe kamanyonga kanyonga takimbangwe kamulendi diko takimbangu mwinda ndombele ingeta takimbangu mwinda ya ndombe kasi baya vuluzi kimbangu yala kwaku vuluzi kimbangu yala kwaku ezana bandeko bazali konyokwa makati na bopito kati na baprison bisika na ndenge toyebi kelongo na fumu kimbangu moto nyonso amuka kimbangu na bosolo na boyebi na verité azwaka oyo ezali solution ya baproblème na ye matondo na bikenga mama kitambala na oke este na olukaka basoutien libanda na oke este molimo etininga mpena na niata mabele ya este nayebi ke tokozwa solution ya baproblème na biso seke mutu nyonso tu oyo bapaster oyo bangunza oyo basango botelema bomoko bolingo tobunda mpona mabele na biso ya este mpo bamama bazoviole bango babi mutu na mutu abimisa force na ye oyo tata mokenda nyonso oyo ye atia kati na ye na se na moi oyo mpona kopartage kati na bato so tosangisi toza bomoko bolingo nzambe wana akolongisa mabele ya este matondo ingeta matondo bongo ti